Mukanda ya kotambola to lettre circulaire ya janvier 1980 ya ndeko Frank. Na engomba moko moko ezalaki kaka na lisanga moko. Ndenge nde na yango na engomba wana na église wana na lisanga wana bepitre nyonso ya bantoma bazalaki kotinda. Elembo ya mateya ya solo ya bontoma ezali nde kovanda likolo ya mosala ya lisanga oyo ezali kokende na ndenge elongobani. Eloko moko te esalemaka po yo oyebi mingi to na esprit ya kochola to ya koseka po ete esika lisanga ezali na kati ya engomba bayaka kotia lisanga mosusu te. Oya kobanda lisanga ya sika te. Nzambe azali nzambe ya liloba. Oh, tika ete nkolo ye mei akoka kosonga eklesia na ye ete akoka kosangisa nzela na ye pe abatela yango. Obstacle ya munene po na moko ezalaka tango nyonso ngai. Mutu nyonso akoka kokufa na ngai wana mukolo na mukolo. Amen. Mukonza ya mitano, orientation spirituelle to bokambami ya molimo. Ecclesia eza na tina sasa ipi ya bokambami ya solo na makambo nyonso oyo ezali koya. Soki tolingi kokende liboso ezali te ete totalaka oyo ya sima. Na nzela ya oyo Nzambe asali, na nzela ya ntongo na mosala oyo ekeseni ya William Branham, tosengeli kososola oyo Molimo Mosantu alingi kosala na mikolo ezali koya. Na etinda ya suka oyo ezali liloba na Nzambe oyo emonisami na tango oyo to ezwami nyonso oyo tosengeli koyeba. Me ezali kaka na se ya bokambami ya Molimo Mosantu nde tokoki kozala na connexion na elongo connexion na banzela ya Nzambe engebene na lolenge Molimo azali kokamba. Ezali bokeseni ete Jean ayokaki mbela. Matani awa pe nakolakisa yo oyo ekoya na mikolo ezali koya. Apocalypse chapitre 4 verset ya liboso. Mbela ya Nzambe eyaka na sud te to na nord te, kasi eyaka uta likolo. Ebendaka biso pe na likolo. Amen. Kaka oyo azali kososola katikati na voix to mungongo ya mutu pe mungongo ya Nzambe nde ya akoki kozwa révélation ya Molimo Mosantu ya makambo oyo ezali koya. Akoyeba lisusu kotia na alima makambo oyo ya
ezali komonana sasa ipi. Ekomami ete tango mosungi akoya molimo ya solo akokamba biso kati na solo na boyike, kati na solo pamba te akoloba na lolenge na ye mei te, kasi akoloba nyonso oyo akouta koyoka pe akosangela makambo oyo ekoya. Mukanda ya Jean chapitre 16 mulongo ya 17. Atako na Apocalypse chapitre 2 pe chapitre 3 message epesami na anjelu ya église mokomoko, kasi na suka ya mukanda mokomoko ekomami tika ete oyo kani azali na matoi ayoka oyo molimo azali koloba na ba ecclesia. Tokoki koloba na tina ya ange messager ya mukolo oyo to ange messager butu moi, nzokande to sosolite nini molimo azali koloba na ecclesia. Bokeseni ezali katikati na bososoli ya mayele ya makomi na bososoli ya ensemble ya message to mobimba ya etinda oyo esengeli ekoma vivant to ezala na bomoi na nzela ya molimo mosantu katikati na biso. Na kati na bokonzi ya Nzambe tango periode to eleko moko esili, eleko mosusu pe ebandi. Josué azwaki mokumba oyo eza kotalela mikolo oyo ezalaki liboso na ye. Pe mokumba oyo etelemaki likolo ya bilaka na Nzambe. Pe likolo ya etinda oyo ya lisakoli epesamaki epai ya Moïse. Élisée akokaki kobelela Nzambe ya Eliya pe kozwa elaka oyo epesamaki pona ye pe kozwa kazaka ya mosakoli pe asalelaki katikati ya kondima. Esika Eliya asukaki nde esika wana musala na ye ebandaki. Pe sima ya liloba moko elaka moko ekangami na yango pe ekokisamaki. Nde mukumba munene epesamaki na ecclesia. Ezalaka tango nyonso na bokobi na bokonzi ya Nzambe. Tango na ngonga ya Luther réveil wana ya reformation esukaki, alors Nzambe amonaki mosai na ye, John Wesley azwaki ngolu. Tango ntomo na mosala ya ndeko Branham esukaki, nde wana bokomi na yango pe ebandaki. Pe wana ekosukana esengo ya pamba ya motema te to ya mwela, kasi yango esengeli kozala bokambami ya molimo mosantu oyo
ekoti penza na kati ya motema pe towumeli kati na yango ti na suka po ete emema biso ti na mozindo ya liloba. Esengeli kobanga Nzambe ezonga. Ndako na Nzambe esengeli kowumala ngonga molai te lokola ebombelo ya mamiyibi, kasi esengeli kozala ndako to esika oyo bato bayaka pona adoration to kosambela. Esengeli ete na suka lokola na ebandeli makambo mibale oyo ezwama na kati na eglize: kosambisama pe ngolu, jugement na grâce. Na eglize ya ebandeli tokokaki koloba makambo ebele na ntina ya Pilate, na ntina ya trahison ya Juda, na ntina ya bowangani ya Pierre, pe na ndenge Satana abongisaki. Kasi banda mukolo oyo Molimo Mosantu esopanaki, babandaki koloba makambo ya kitoko ya Nzambe. Pe na tango oyo lenge moko sasaipi ekozala kaka kosopana Molimo Mosantu te, kasi na mateya ya liboso ya Petelo oyo apememelaki na Molimo Mosantu, atalelaki maloba ya David pe alobi oyo nde yango mosakoli ayebaki ete Nzambe alakaki na nzela ya ndai pe akovandisa na ebonga na ye bankitani na ye nde lisekwa ya Yesu Kristo asangelaki pe alakelaki. Amen. Na komona ya biso bato Petro la kwaye koloba ete David na lolenge nyonso pe na lolenge nyonso azalaki atondisamaki na Molimo Mosantu, amonaki makambo nyonso na lolenge ya Molimo, na lolenge ya Nzambe. Amen. Tika ete Nkolo amitalisa epa na biso pe atalisa elongi na biso epa na biso na ngolo na ye, asala biso bosawa na ye na libota na ye po ete na tango oyo ya suka azongisa biso ndenge eglize ezalaki na ebandeli. Mokonza ya motoba, position ya mwasi to evandelo ya mwasi katikati na Biblia to la position de la femme du point de vue biblique. Simani ya koyoka liteya oyo mariage pe divorce, to publier yango, to tambisi yango, ezali na tina ete tozwa maloba ya mwa muke lokola mikonza na biso. Ezali kaka soki moko na biso alobi to akomi nde yango ekomi na bokasi. Nzokande ezali nde oyo Nzambe alobi pe akomi
yango nde ezalaka tango nyonso na autorité pe na bokonzi pe yango esengeli ezala masenginya pona libota na ye. Lokola pe na mikonza nyonso oyo totalelaka awa pe tokozwa bamikapo ya Biblia ndenge basaleli yango na ngambo pe na ngambo mosusu. Ata bongo tokotala kasi esengeli ete komona ya Biblia ezala ndenge to prevoir yango. Ndeko Branham ye moko atalisi yango na mariage na divorce. Bato mosusu bakoki kobeta libaku na biteni mosusu oyo ya lobi awa na kati ya dite ya oyo. Basusu bazali kososola mabe ba déclaration na ye to maloba na ye. Kasi tosengeli kososola makomi na bule pe tozala na baide na biso te, kasi totia makambo ndenge Nzambe avandisi yango. Mateya oyo epesamaki na ndeko na nzela ya ndeko Branham pe b'instruction ya sikisiki Nzambe apesi ye kouta na niwe oyo ya surnaturel pe eza na likambo moko ya mutuya. Ndeko Branham alobi ete makambo oyo ayebaki yango yambo te, kasi nyonso oyo alobi na kati na iteya oyo ezali boye nkolo alobi to ainsi dit le Seigneur. Awa ezali tete oyo Branham alobi ou bien oyo ndeko ya mobali to ndeko mwasi songolo alobi, kasi bobele ainsi dit le Seigneur boye Nzambe alobi na liloba na ye pe na molimo na ye. Mutu moko te akanisa ete révélation to confirmation ya lolenge moko ya komona oyo ya kala pe moko te oyo azana ndingisa abimisa bokeseni ya boyokani ya kala to ya sika, kasi esengeli kososola solo te. Biso banso tozalaki lolenge moko na makambo ya kala pe moko na mususu. Nani oyo akomeka kotelemisa ainsi dit le Seigneur ya Ancien Testament pe atelemisa yango kotelemela ainsi dit le Seigneur ya kondima ya sika. Nzambe akoki komitelemela ye mei te pe akoki kose corriger te. Soki lelo akanisi lenge mosusu to lenge mosusu koleka mbula mibale to mbula to mbula 4000 to mbula 6000 bongo lolenge wana azali susu Nzambe oyo abongwanaka te. Oyo ye abongwanaka te. Liloba nyonso ya Nzambe ezali boye nkolo alobi na kati ya makomi na ye pe ekoki kozala anéanti te, ekoki kolongwa ata muke
te. Bondima te ete ngai na yaki pona kolongola mobeku to basakoli. Na ye kolongola mobeku te, kasi na ye nde kokokisa yango. Pe na yebisi bino lokola lola to mabele ekoki koleka te, lolenge pe ata litono moko te ya mobeku ekoki koleka sanke yango ekokisama. Oyo kani akolongola moko na kati ya mobeku oyo ata ya muke pe kolakisa na bato basala lolenge wana, yende akobengama muto muke na kati na bokonzi ya lola. Matthieu chapitre 5 verset ya 17 ti na 18. Na ngambo ya mibale, na iteni ya mibale ya prédication ya ndeko Branham, tozali koloba na tina ya ebandeli. Azali kozongela mukanda ya Genèse ya liboso, chapitre ya liboso, mulongo ya tuku mibale na sambo. Nzambe akelaki mutu na elilingi na ye, pe kati na ye esanganaki nzoto ya molimo, na kati na molimo mwasi pe mobali basalaki eloko moko. Ezalaki kaka be na Genèse chapitre ya mibale mulongo ya sambo, Nzambe asali mutu na nzela ya poussière putulu oyo ya mabele. Kasi azalaki kaka ye moko. Sima nango Adam azwaki kombo, abandi kopesa na nyama moko moko oyo amonaki, kasi oyo akokwamaki na ye amonaki ye te. Nzambe akweyisaki ye na pongi ya makasi, pe azwi katikati na ye na nzoto na ye Eve. Tango moto azalaki na kati ya nzoto ya molimo, akokaki kozala tante te. Bobele kaka tango akotaki na nzoto ya nsuni nde akweyaki. Nde lolenge wana lisumu ekotaki na kati na mokili, na maladi na kufa. Nde tina yango Nzambe esengelaki akota na nzoto ya molimo, atika nzoto ya molimo, aya akota na nzoto oyo biso tozana yango ya musuni, po akangola biso na condition ya kokweya kati na yango oyo biso tozwamaki. Po Adamu asalamaki ya yambo, pe Eva ayaki na sima. Pe ezali Adamu mutu apengwaki te, kasi nde mwasi apengwaki pe akomaki mutu oyo amemaki etumbu to nde abukaki mobeku. 1 Timothée chapitre ya mibale mulongo ya 13 ti na 14. Ezali Adamu te, kasi Eva mutu apengwaki, Satana nde mutu apengwisaki ye. Adam azalaki ekelamu ya ebandeli, Eve nde ayaki sima. Sima ya kokweya pe nyoka alakamaki mabe. Ezali te Adam, kasi Eve nde asalaki yango.
Yawe nzambe alobi na nyoka, lokola yo osali yango okolaka mabe. Genèse mokapo ya misato molongo ya 14. Emonani polele ete Satana azalaki kotambola ya kotelema na ebandeli. Kasi tango liloba na Nzambe yei, oko tambola, oko banda kokende na libumu na yo, wana eza na sens te. Nzokande na mukapo moko oyo tozali komona lisolo katikati na nyoka na Eve. Alobi na mwasi, nako yesa ebele pasi na yo ya kobota. Okobota katikati na ba pasi ebele. Genèse 3 molongo ya 10 ya motoba. Likambo oyo etiamaki pona libela ti lelo yo kubanda mbotama ya liboso ti lelo ti na mbotama ya suka esala makaka lolenge wana. Nde lolenge wana Nzambe atindaki yango. Kasi atako na musala ya lisiko esalamaki na ngomba ya Golgota, ebongolaki yango te. Ba condition ya naturel ya nzoto etikali bongo tikino transmutation to mbongwana ya nzoto na biso ekosalema tango nkolo na biso Yesu Kristo akozonga. Alobi na mobali, lokola oyoki mongongo ya mwasi na yo, pe oliaki mtete oyo na tina na yango nga na yebisaki yo, pe na peso ko motindo, okolia yango te, mabele elakami mabe po na yo. Genèse chapitre 3 molongo ya 17. Nkolo Nzambe asalaki nyonso oyo po na mokili mobimba na lolenge wana. Moko na boko azwaki liloba oyo ebongi po na ye. Sima na yango Eve atiamaki na bokonzami ya mobali, tango nkolo alobaki akodondwa likolo na yo. Kasi wana pe Golgota a changé yango te. Mwasi nyonso oyo amilongoli na bokonzi ya mobali na ye, amitie na bokonzi ya muini ya Yesu Kristo. Mwasi tosa mobali na yo, to basi botosa mibali na bino lokola na nkolo na makambo nyonso. Ephésiens chapitre 5 molongo ya 12 ti na 12 ndenge ekomami. Pe lolenge moko mwasi akutani na mobali, pe na lolenge wana akutani na kolo. Lolenge ya kozala ya mwasi liboso ya mobali, pe tokoki koloba ezali nde lolenge ya Kristo. Ndenge pe esengeli kozala lolenge ya Kristo. Po ete mobali azali mokonzi ya mwasi, lokola Kristo azali mokonzi ya Ecclesia. Ephésiens chapitre 5 verset 22 tina 24. Oyo alingi atelemela Nzambe, azala mobali to mwasi, asengeli kotosa mitindo oyo Nzambe atiaki. Nalingi na sikoyo boyebe ete Kristo azali mokonzi ya mobali, pe mobali azali mokonzi ya mwasi. Eke
ete nzambe azali mokonzi ya Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 mulongo ya misato. Tango mwasi azali kotosa nzambe elingi koloba ete azali mosali engebene na liloba ya nzambe. Deja na eleko ya église ya liboso, Paul alobi pe azali kozwa na motuya ete ezali na eloko moko te ya koyoka mpo na egalite ya makoki. Nzokande nzambe alingi kobanda na nzela ya messager ya suka atia biso pe atia na miso na biso likambo ya mokonza oyo ndenge yango etiamaka. Na mukanda ba Korinto mukapo ya 11 mulongo ya 5 likambo moko ya mutuya epesami wana. Mwasi nyonso oyo azali ko profetize to kosambela kozanga kozipa mutu na ye azali kosambwisa mokonzi na ye. Eza lokola aza na mutu oyo ya kovo. Ezipelo ya mutu na ye o bazali kobenga voile, batindi yango ete mwasi nyonso azana na yango tango nyonso balingami. Basi oyo bazali kati na lisanga po na kosambela pe kosalama sakoli ezali nde likambo ya munene. Soki basi batiki suki na bango ezali kotelema bongo, esengeli kaka bango tango bazali kosambela to koprofetize bangunza makaka bangunza mitu na bango eko suki na bango moko ekozala lokola voile na bango. Yango wana mwasi likolo na banzelo basengeli kozala na mitu na bango na elembo ya bokonzi epai bango bazwami. Amen. Liboso na banzelo oyo bazali koloba na mulongo wana to verset ya 1 Corinthiens 11:10 bazali ba messager ya nzambe. Mutindo oyo esengeli etiama na musala katikati na eklesia. Wana emonani lokola elembo ete mwasi oyo azali kotosa mokonzi na ye. Mingi makambo mike oyo ezalaka pe na repercussion na makambo na nzambe. Tika ete mwasi ayoka matei kati na kokanga munoko na ye pe na soumission nyonso. Na pesi nzela na mwasi ateya te to alakisa te pe na pesi ye nzela azwa bokonzi likolo ya mobali te, kasi asengeli atikela kati na kokanga munoko na ye. 1 Timothée chapitre 2 molongo ya 11 ti na 12 ezali masenginia ya nzambe oyo biso tokoki kotanga mosika na yango te. Nzambe azali tango nyonso pembeni ya ba oyo ya azali kotinda na ntomo na musala.
soki nzambe atie yo na musala na ye ya molimo pe musala oyo ya mbela kouta na nzambe oyo ozwi pe ozwi engebene na epakolami mutu na nzambe azali na nkotela na mitindu to mitinda ya nzambe oyo nzambe ye moko atie. Okomona okotalela mutu mimbeka lokola musantu po ete ye azali kobonza bilei ya nzambe na yo. Akozala po na yo musantu po ete ngai nazali musantu, ngai Yawe nzambe na yo oyo azali kobulisa yo. Lévitique chapitre 21 mulongo ya mwambe. Ezali na mutuya tozala na respect liboso na ba oyo bazali na ntomo na musala. Bandeko Paul pe Branham bazali kotia mutuya munene na kopesaka ba instruction pe place ya basi. Epai kani nzambe azali koloba basengeli lokola batu nyonso batikala kati na kimia. Esika kani basi bazali koloba nzambe esengeli atikala kimia. Amen. Lokola na beklezia nyonso ya basantu tika ete basi bakanga minoko na bango na kati ya masanga po ete epesemeli bango nzela baloba te, kasi batikala na kati na komikitisa ndenge ekomami na mobeko. Amen. 1 Corinthiens chapitre ya 14 mulongo ya 13. Awa ntoma Paul azali kozongela biso, azali kozongisa biso na mobeko to azali kotalela mobeko pe alobi na serie nyonso. Alobi ete bango epesemeli bango nzela baloba te pe tokoki koloba ete tokoki koboma na nzela ya maloba ke nesika ete tosunga na nzela ya matei. Mwasi akoki kozala na intention ya kitoko tango azali koloba na oyo etali makambo ya eglise. Kasi ba intention ya kitoko ezali epai ya nzambe. Yango wana nzambe apesi mitindo bakanga minoko na bango. Amen. Nzokande epai na nkolo mwasi azali te kozanga mobali, mobali pe azali te kozanga mwasi. 1 Corinthiens chapitre 11 mulongo pe ya 11. Position ya mwana nzambe ezali lolenge moko pona biso nyonso. Ayaki na nzela ya lisiko, ye azali Yesu Kristo. Nzambe asali biso bana mibali pe bana basi. Na lolenge ya kosala misala ekeseni. Basi mingi bakoki kosalela nkolo ndenge bazali kosala yango lelo, kasi basengeli kotikala na bisika na bango. Amen.